Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous anime cette émission 5 minutes avec César Ngadi, émission Oyezali. En même temps, cours, il y a éducation civique. Ndengina répétera que Congolais, baza vraiment ben civique ba komi kokoma ben civique bango moko na makasi et puis ba komi ça amnésique na makasi bango moko sans que baye banan koka kaboye parce que bango ba pangise balingaki mutu moko azala na esika présent na biso azali lelo yango wana ekomi boye na yebisaka bino pe na ko répéter makambo nyoso tout tozomona na division entre biso ba congolais ezali foti ya Fayulu. Ce qui Fayulu, dès le départ, tant que l'élection est silaki, à l'indimi de fête naïe, à l'objet qui est arrangé, Nassima, il y a président de la République pour tomber l'ambo canabiso parce que président de la République a allé opposant, a allé opposant, mais le makambo tout au mona et salemate. Bon, mona kutu, makambo ya tribalisme et kita parce que 5 minutes avec ces angadi, na tika ki yangote. Nazali ko bete lango tout le temps c'était au mona elemba ezali na mboka na biso ka tozali ko mona ke opposant azali contre opposant ok opposant zala ka contre mutu a pouvoir de tozali ki kala tozomona kanambe to mona ki Fayulu azali ki na sima président de la République na biso azali ki na sima tozomona opposition ezobundisa pouvoir o ezalaki ya batu oyo ba okipaki mboka na biso oyo ba rwandais mais lelo raison ezalité ba opposant oyo bazalaki na sima ya Félix Antoine Tshisekedi lelo bakoma ko combattre ye pour bomona kaka motema mabe ya ba congolais donc yango wana lelo na 5 minutes à lelo donc vraiment bolanda yango na bokebi parce que 5 minutes à lelo donc tozo tika lisusu tante vraiment parce que tozali ko mona batu mususu neti batu moko bazali kutu na makambo koloba na président na biso te bakomi koloba parce que président na biso a instaura état de droit a instaura liberté d'expression mais et communauté liberté d'expression de na loba kezali libertinage te mais et komi kopesa mawana motema avoir déjà to banda et pesi biso penza mawana équipe technique nga mobimba to mona petit oyo magie Henri magie azali ko sa l'émission azali ko benga président na biso piètre président. Donc, na évité ceux qui azali ko imaginer niveau ya makambo azali ko loba. Donc, na makambo nyo surtout président na biso asali depuis a comme na pouvoir. Est-ce que président na biso à cause de la piètre président? Donc, les années tozo loba na mutu piètre émission. Et akutu mosengo aloba ki na batu ya FCC ke ba médiocre. Ezalaki na sens na raison. Mais ezalaki kutu momoko gentil mais au qualifié président de la République na biso Fachi Béton piètre président. Donc président moko ya tinate président moko na loba na chiluba ya chanana donc banda Congo et banda président ya chanana ezali donc président na biso. Donc est-ce que vous allez comme on normal donc yango na biso toko tika makambo te. Donc vraiment état de droit liberté d'expression et laïcité que il faut que finga mokonzi. Ata to mona na poto na États-Unis d'Amérique to mona te mutu aleka na télévision a finga président de la République et puis azali ko lobango donc à l'aise azali ko lobango donc calmement et puis azali ko lobake ye asololaka na mokonzi na ye na litoi donc ceux qui azo se permettre ko lobama makambo ndengu wana donc ezali kanambe donc to se voiler te ye moko azali ko lobake donc soka zo lobabuya ezali kanambe azo tinda ye donc tozali ko senga penza na ba konjamboka na président de la République il faut batala ka Yari Maji biso tozali na simano président de la République tokoki jamais ko tika bato à niveau neti petit Yari Maji a comme ko manquer en public na télévision et puis mutango azo tambolane librement bazo inquiété était siko ceux qui pasteur mukuna lingolo balikambu bazali ko convoquer na ner non mais c'est le monde à l'envers. Donc biso tokotika makambo te donc vraiment wana ezali sous critique te président de la République alobaki na biso ke ba flatterie ezalaka raté président na biso alobaki ba okanga mutu te ke po a critiquer président de la République ezandenga kalate mais président de la République na biso tozoloba na yo yo za sangote tozali koloba na yo oyo
petit wana rimagie azali koloba na niveau na yote azali homme politique te azali collègue na yote azape na niveau na yote akoki jamais que se permettre abima na écran à traiter yo de piètre président. Je l'ai dit, les plus piètres présidents que le Congo a eu, il s'appelle Félix Tshisekedi. Les piètres. De la bandelle sous les piètres présidents que le Congo est connu, s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Na pour sa poste neta, api melanga. Je l'ai dit, les plus piètres présidents que le Congo a eu, il s'appelle Félix Tshisekedi. Les piètres. De la bandelle sous les piètres présidents que le Congo est connu, s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Na pour sa poste neta, api melanga. Donc jamais Tokoyi Koti Kango. Donc vraiment, trop c'est trop, il faut vraiment bakiper car il y a Petuana, Henri Magie. Donc 5 minutes, il y a le lot parce qu'on est allé kaka. Donc vraiment introduction, moi il fallait tout bandayango. Na Petuana Henri Magie parce que et pesi ils ont pesa batu kanda batu tout eux bazena sima président de la République batu tout ya IDPS Tokoki jamais ko tolérer makambandeng wana. Siko sujet le lot sujet penza oyo phare émission na biso le lot soto sali 5 minutes. Si j'ai n'abisso ezali lelo pour te demander démission, il y a Premier ministre Ilunga Ilukamba. Donc parce que tu koki ko tolérer jamais et puis et monani na batunyo surtout. Donc mbongo il y a l'État trésor public ezali ko tinda Kalev bazali ko formenter bazali ko préparer coup d'état rébellion na kati ya primature na mbongo il y a l'État. Et puis, Premier ministre, directeur du cabinet, na yesoka signé, le Premier ministre, donc, Tindi Moutou, akende, ko luka moyen, ya ko koti sa rébellion, coup d'état na mbongo ya l'État. Est-ce que, bateau bien bozo landangay, bobi que 5 minutes à l'obarane monsote, est-ce que ma kamondengwana, ezali normal? Donc, ma kamondengwana, ezali normal, te, tozali ko mona onka na mboka na biso, tant tozali ko lobake, batouane, il faut to bebanana bango kaka, mbala moko kalate, donc ezali na raison. Donc, il faut tolérer yango, jamais yango 5 minutes avec ces angadi, tozali ko senga démission, et Premier ministre Ilunga Ulukamba. Parce que, ezali na tinate na ebite ceux qui, Véoana, donc, âge comme pousse na trop, Alzheimer, ezali ko bête déjà na mutu, comme na ba vide na mutu, il faut erre yango yo ba longolae parce que, Moutou, aza normal à koki jamais ko sala ba makamanda so ba sala ba makamanda donc c'est que bazo zwa ba mitindo na kingakati kuna parce que ezali normalité donc bozo tia donc conseiller politique na primature Moutou Moussouté Kalev donc azoke na mission de service donc na mission de service par avion donc donc mbongo trésor public au moment où bato mususu bazali ko lela mbongo. Donc, est-ce que ça est normal? Et ça est normalité. Parce que, ilunga na ulakamba boyebi azaki na société ba chemin de fer. Boyebi ndenge makamba sarakuna. Donc, Kanambe, donc président na bango akene ko inauguré ba ramatrin sans locomotive donc mutu a train zate Kanambe akeko inauguré kaka donc ba wagon à train à côté azomona ba kiti rouge à simbi parce que yé biloko tout ayeko découvrir na mboka na biso au moment où Ilunga Kamba a yiba mbongo oyo ba peseki po na ba locomotive donc ba mutu à train donc to yebi mutu wana tant le président de la République a récupéré parce qu'il y a des gens qui tant makambe qui bien te bango tout ba côté qui na baja Kanambe mais oyo ozako tika ba formanter complot moko en pour na président de la République na biso donc et witi musikate ezuwita na premier ministre na primature nanu to mona yangote yangwana biso tozali ko réclamer donc démission. Il y a Premier ministre Ilunga Ilukamba donc batia mutu mususu et puis donc va démissionner donc ce que le président a obligé donc ceux qui démissionnent salami président de la République Nabiso Fachi Béton et ko permettre yesikoyo à nommer informateur à qu'il ne pense qu'on vérifier majorité où il y a parlement il y a FCC na UDPS pour vraiment battre ça parce que Ilunga Premier ministre wana makambo a sali. Donc, ezali ma solo oyo penza ke ezali ko tinda penza ke dissolution en parlement. Donc, un fracat ezali ko ya, un fracat ezali ko ya et ko silate. Donc, tozali ko yeb sabino Kalev ndenga kendaki to la kisaki bino na précédente émission to monaki ke tokoki ko lekisango ndenge wana te.
Donc Kalev akei kuna na kati ya Addis Abeba akei na ordre de mission signé par les directeurs du cabinet et à premier ministre. Donc ba frais oyo ya voyage wana ezali na ba frais à l'état trésor public au Congo. Donc est-ce que ezali normal makamande ngwana ezali normal te yango na tozali sou ko répéter biso tozali ko senga. Donc premier ministre a démissionné parce que makambo boye ako justifier yango ndenge nini siko bato bazala penza bato ba député ou ba bango baza ba député ba convoquer premier ministre ba convoquer ye ba tunaye qu'est-ce qui s'est passé réellement parce que ba ko lekisa makambo baote ba opposition o ezali kuno na katiani bo convoquer siko premier ministre a opesa ba explication aya kopesa ba explication expliquer biso comment que Kalev a ko se retrouver conseiller politique na ye ndenge na ko sala mission kuna ba biso mission nini akene ko sala kuna. Donc, tous allez marquer pause pour tout qui c'est comme moi banner, tout marquer pause publicitaire, boyebi karake, pause publicitaire, ils ont deux partenaires nabiso, oyo bazara nabiso. Donc, Romain Ilunga, les grands traiteurs na Katia Belgique, et puis Sepela TV décodeur oyo il y a Banamboka bazalaka na Londres, donc avantage nango au China Poche, au Tamboli et sikanjo surtout aux ali, ba internet les ali au braché yango. Donc, Bolanda, bandanos mi balé oyo ya ba partenaire nabiso. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Bilmo Boito Landa, donc des bandes annonces, il y a partenaire na biso oyo na bengrabon partenaire éternel, donc Romain Ilunga les grands traiteurs oyo na Sarabino azali na mobilité géographique akoya partout bozana Pyongyang bo bengi ba antenne na ezali partout bouye akosala bino masolo donc pour na fête de mariage anniversaire donc retrait de deuil makamunyo surtout bo bengi na numéro oyo de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi ba prix ezali il y a biso na biso banamboka donc ensuite bomoni donc Sepela TV décodeur oyo ya banamboka oyo vraiment basangisa bilengi nyonso surtout ya ba congolais na kati avantage nango ezali netité ke oyo biso tozana ndako evanda fixe na ndako mewana o longoli yango o china poche okay in hôtel okay esika nyonso surtout o brancher place internet ezali oyoki bilengi ya Sepela TV. Donc siko nazali koyebisa tozongi na sujet na biso du jour oyo lelo tozali nango ezo pesa biso bakanda donc oyo tomona nazo mettre batutu au défi baye bisangai na mboka nini yango ya mukili oyo ke primature ezali ko tinda ancien mutu moko numéro 1 ya service secret akende na mission de service na mbongo à l'état po na koluka ko sala coup d'état na koluka ko bomba président de la République na maître bino défi boye bisanga mboka nini yango bokoma na ba message e salama nanute yango ane ezali l'une des raisons ezali raison moko vraiment tokokotika ngote o esengi ke tozali kolobake premier ministre Ilunga Ilukamba wana il faut à démissionner parce que tozomona ngo net liseki parce que donc to découvrir yango mais to yebite makambo ngo ezalaki nini parce que azosala kosala ko recruter azoke ne pas recruter ba mercenaires donc na mbongo à l'état boza ko préparer coup d'état et uta musika te na mbongo à l'état et ya ko préparer coup d'état et ya ko préparer bon ma président de la République la biso oyo mbongo ya présidence de la République ya primature ezo alimenter na makambo ndenge wana est-ce que c'est salama donc vraiment tokoki ko tika yango te tozo répéter sous 5 minutes avec César Ngadi et Sengi démission et premier ministre Ilukamba na oya sali parce que tokoki ko continuer boyete. Donc si vous avez motema donc tozali ko remercier boyebi ke na 5 minutes to tika makamte to beta kamololo soli kambeza bien tepi et comme ratina likolo to remercier ba mikonjo nyoso tout balandaki 5 minutes ba komisaki makambo sika ba komisa donc to sepeli to monique RTNC ba tutu bayebi ke RTNC ezongi parce que to lobelaki yango pe to ko tika te ba mboka mususu pamba ya mike bazo futa ba droit na bango ya satellite mboka munene neti RDC na biso to zanga kota la télévision nationale donc une fois de plus merci na ba continuer surtout oyo ba yokela ki biso na oto lobaki to zongeli kota la RTNC na biso parce que to landaka ba nouvelle mboka na biso vraiment tout le temps vraiment na ba heure nyo surtout oyo tolingi tout comme presque à la fin il y a émission na biso mais tolingi déjà to yebisa bino donc émission oyo ezali koya parce que to kokai ko tikango boyete parce que soki soni bomaka mbele Bruno Tshibala Koufa. Donc, vous se rendre compte que Bruno Tshibala a fêté 38e anniversaire, il y a UDPSP na côté na ye. Est-ce que c'est normal? Bruno Tshibala rôle na ye zalaki ba boma UDPS. UDPS côté na PPRD. Est-ce que Bruno Tshibala zala sous na UDPS? Bruno Tshibala zali muto a PPRD. Mais comment vraiment donc azana sonité aza ko fêté pensa à 38 ans il y a UDPS. Mais vraiment, Tshibala ozali na liboma na mutu na est-ce que yozo eba makambo zo sala. Donc Tshibala yozo na IDPS te. Tshibala yo donc ozali penza mutu mo okoki même pas komona naka. Mais donc Tshibala ozali ko kenimaka est-ce que yozo mini IDPS ezali donc papa Tshisekedi tanga sala ki IDPS basala ki on a kanambe. Donc yo kende ko fêter par rapport à quoi okende ko fêter. Donc yo muto zalaki donc mutu moko boye donc petit bitinda et papa Tshisekedi to bombate ozali petit bitinda oh petit nanga Tshibala que no somelanga paine okosombi paine yo petit ba keno tananga masolo wana ya mbongo so ekoti okay donc lelo yo koma ko fioto la mbango za la contre makambo papa Tshisekedi yo muto zalaki lobby ozalaki na ba nyonga ba mama mapa ya lemba ba komeli biso zila to beta dossier na bie ba komeli biso ti lelo bazo ba mbongo na bango mapa te. Donc aux alaki donc locataire ceux qui nini donc avec ba loyer de retard aux mbongo na ba masano tout à la ba masano tout bozalaki na bango avant comment na primature au moins tek ndebo bebana parce que yibo solo la te bo bebana na batunyo surtout
ozui ba mbongo za ko yiba yeba ke tibala yo okokende na prison bula mbemba yo penzo zali muto okwateye kuna parce que okolakisa biso bandako tongi en rien de temps ozo tonga bandako na désordre donc misusu tellement ozo tonga ngo pressé donc ba architecte kutu bazo tala te misusu ba koya na ba lemba wana to mona donc lelo yo ofiotola mbango on do fêter anniversaire. Il y a UDPS, yo tibaloza na sonité, est-ce que yo zaka na UDPS? Yo bit no ezala ki ke bo limu sa UDPS mais bo kokate. Siko za na sonité zo kene penzo yo pieta o fêter anniversaire donc yangwana to salela ngo émission ya mobimba o ezali ko ya donc to tala na le dossier ya Bruno Tshibala très wana donc fa kwa ko sakanate et puis ako yoka makambo to kolobane parce que na kanisi so azali na soni basala ki te neta tumbo libiso ako yoka o to kolobela ye. Donc, les Cambodges, si vous avez vraiment tout bêta, c'était au moins parce que les Congolais, tant dans le bas, Congolais, à comme amnésique, Yemoko, donc, tout le monde a rendu dans sa liste. Il y a 5 minutes, ma campagne sur tout le baka, ma campagne solo. Donc, tous allez que Yebisa Batou, va comprendre, tant que le baka n'a bino que Maman Denise a kippé Makambu. Il y a des comédiens, matanga na bango, yambi artiste comédien a expliqué bango rôle na bango, a expliqué bango que base la raté que na suka kakabaya ka osenga kabaya ka roida bango, donc atali psycho social na bango, alobi asa la bango, donc sécurité sociale na bango, donc régime spécial pour na bango, ils la kaso bazu ba maladie, ba makambebele, ba s'en sorta ka bango moko, ils attendent que le baïka ke mutaya pesio donc mbisi ya munene mais alagisio ndengi ya ko pécheté, mieux vaut muta pesa yo. Bandobo yomoko okoma ko péché mais il faut que biso mawa pour comprendre que batu mususu soki bazo aider bino te ke na ndenge ke ya aide ezali na intérêt morobo. Je vais vous dire une chose, ngai omoni maman Olive na boité a aider batu ezali problème te ko aider batu za na problème te mais ndenga sale la kango nazo sabino ngai vraiment franchement n'habite batu belepe na kansi ba ko partager makambo nga nazo loba ngai na mona rango ezali vraiment naturalité parce que à ça la rango donc ils ont un scénario moko vraiment bien organisé zo mona pesa zo salango naturalité donc zo mona siko na ndenge pesa grand boule so pesa za muta grand boule donc Maman Denise première dame aye déjà kutani na ba artiste comédien a payé 15 000 c'est déjà beaucoup à promettre bango à occuper ma commande bango parce que bango neti Maman Olive ça a 18 ans ba ça les locomotive siko au moni première dame à sa pesi yo ozongi lisusu kaka oké lisusu yo pesi 30 000 au memi biloko ko lia bazo filmer est-ce que la gisini est comme concurrence donc Maman Denise a pesi yo moni ka pesi belete yo ko pesi donc ezali zo mona ke zo pesango naturel maté Maman Denise azali te ke wana po apesa ba so ba kufi apesa ba mbongo ezali motema na ye asepeli apesa azali ko obligé te mais yo e koma eloko moko so muta kufi albazo zela oye olagisi ba mbongo no pesi mais non ozo ba situation oyo yo ba comédien ba tutu ba comme na ki bino mutu bo tia situation wana 18 ans bosala wana ya mutu komisa pasi o ba comédien ti bazo ko kufa bazana eloko te ezali bino mutu bosala situation wana na mobali na yo neti yo koma kolamba ba fufu na ba matanga kende bato ba koyi kuna na rond-point ngabat kende luka bango ke no lambela bango ne su ba fufu o ke no pesa bango ne su ba mboko parce que yo okoma kozila bato ba kufa ezala raté donc eza naturel te aider mutu na ndenge kozo aider mutu na Afrique communique Afrique eza pas si tant bato azoya bazomona kake non ba iko aider biso tozwa nazomona ba Afrique ba koma ko sepele msu mutu akufi ba sepele po bazo bon nazomona lem su na Afrique famille mutu so mona ke ba ebise bon siko nzamba kitela bike bon tokola musa ndeko na bino akufi po bozong sa ba bon omona bato ebele ba akufa neka biso tozwa ba bon donc esprit ya ba congolais nazo sa bino ndenge matanga moko ezabo nzamba kitela bi bon te na olamusa mutu na bino siko biloko bozu bozong so omona na Afrique na ba akufa to souffrir trop na ye to susu bambongo na biso to bomba eza ndenge en Afrique siko ko profiter te na malheur a batu po oyo ko salaka scénario na yo oyo ko salaka donc batu ba mona ozo aider o vendre na mabele bon kala tango bozaki na pouvoir wana mamolu yo bando oyo vendre na mabele oyo vendre na mabele o pesa batu biloko ndeko zo sala et comme makasi siko zo salango parce que ozo sous na pouvoir te ozo se projeter na avenir. Donc ezali passe na mawana motema ba congolais boye barato boyite ko aider mutu eza mabete mais bota la façon ni bazo aider bino
Donc Congolais vraiment tous en a personnalité na biso au monde déjà que basi ba aider yo yeso les donc et comme concurrence aux ça la concurrence na maman Denise donc yo ça la concurrence ya pesi ndam ngana pesi le double na pesi bino na biloko ngape na vandi bonabo na yebisi yo bato kufu kuna na rompo ngaba kende olambela bango ba fufu kende zo pesa ka bango ba velo batutu Rossi mukenda kufaki kuna na baba bato musu bakufa kuna yo pesa bango ni et puis yo zo botsa na ke donc biso peuple congolais to ça na kanda no peuple congolais parce que yom to pesa kanambe dok yom to pesa kanambe dok do kanamba zagi sans papier yo pesa dok to senga ke na butu kanamba la lindenga ronfla ko bwa kile mafuta ya moto azika donc azika yo salango siko kanambe yo moko su kanambe bato bako esprit mabe ton ba otala ke non moko kaka ke azali kaka na mama lifu mo bato mo ba olemba yo mutu bando olemsa bato moko po ba bare kanambe au pesa donc kanamba zaki sans papier donc a witi soki wapi aya liodok aliopedok yumo yebi mama solote bu azu momine ya ba rwandaise apemine yo na kanamba se bino pe boza na kata masolo donc zo ya bozo ko sala bo yuzo bateke donc peuple congolais pa ina donc kanamba so azu masolo na mbuchu pe na dikosi yo pe kolanda ye parce que osala eloko moko to so yozaki vraiment congolais yo ngo edebiso ngo edebiso to sila na kanamba yo pesi donc kanamba ye olingisi na ba peuple congolais donc siko ozo ya bo mama Denise sa sisi makamo yo yesu ko fiata oya donc ekomini siko yo concours ya repesa ba mbongo ezali passe na ma na motema ba congolais bo ye batango atozu likambu oye ba mutu nini azo edeyo mutu mususu akopeso mukie mususu apeso ebele mais o apeso mukie geste mutu contrat ozotala mutu apesi mutu mususu azali na $10 na poche akamati $10 nyosto apesi atika na mpiaka et ko compter belé que na mutu azana 1 million na poche ya pesio 100,000 donc ozo mo ke ya azane ka peuple mais mutu azali na mbongo neni so pesio et ko compter plus que mutu a pesio belé donc peuple congolais to lamuka batu musu bazo aider sikoyo liboso bando sala ngote il faut boye bazo sala ngo sikoyo pourquoi bazo sala yango donc peuple congolais to lamuka to za ki dibate donc to komi sikoyo na suka ya émission na biso ndenka to lobaka avant to sukisa donc vraiment to zali ko insister to zongeli lisusu donc pona ko loba to zali ko senga na 5 minutes avec César Ngadi donc premier ministre azali wana il faut démissionner donc de suite parce que jamais a koki ko pesa mbongo ya l'état trésor public et tinda donc mutuloko a Kalev na mission de service pour bakende kuluka ba mercenaires baluka ke baboma président na biso azali en place donc na mbongo ya trésor public et ko salamate yango tozali ko senga donc ilunga ilukamba wana il faut démissionner président de la République na biso il faut tala dossier wana parce que ba makamsu tokoki ko lekisate donc to komi vraiment na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires de vos suggestions de vos observations donc n'hésitez pas à les me faire parvenir sur notre compte YouTube et sur notre site internet Cléboa Original donc Soki na komi na suka ya émission boyebi kaka ndenge ezalaka ke base il faut ko pesa mbote parce que ba idolo mususu ya 5 minutes et 8 heures na kati ya base na bandara toujours honorable député indéboulonnable Ziko Mayele merci na nyoso tout sala rapport na mboka na yo parce que yo ozali mutu ya motema malamu c'est inné en toi donc yango na omemango partout ozalaka omemaka yango donc merci pe na nyoso tout sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc tokei na kati ya Londres nakati ya Londres boyebi ke topesaka mbote na batu mibale oyo penzaki bazali batu ya 5 minutes batu ya Cléboa Original donc José Kano ki kakamene donc merci à trop na nyo surtout au salaka po na 5 minutes avec César Ngadi toujours nakati ya Londres maître Wera Muku na le maître des maîtres donc yo kutu il y a plus rien à démontrer donc vraiment ozali na patriotisme munene donc vraiment au mi pesa po na mboka na yo donc maître Wera Mukuna donc merci à trop na nyoso tout au salaki na séjour na biso et puis na nyoso au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toki na kati ya Kisasa po na repesa Niki Nyanda
Donc mama social ba mbote belé azali mama social soki ba sengi yoke okoma mama social ozali motema likundu okokokate mais Niki Nianda azali mama social parce que azali motema malamu donc mama social ba pesa rango n'importe qui te donc Niki Nianda merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Lille pour na kopesa la petite Nacha Lukombo ba mbote belé azali mwana bakoto bakotsa idolo tu ya bana bakoto bakoma na 5 minutes pour na kolanda 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya Val de Fontenay pour na kopesa Mamu Adel Yombo ba mbote belé Mamu Adel Yombo na nyo surtout au sala rapport na koyamba ba na nyo surtout bazali rejeter yo liaka na bango o latisaka bango o edaka bango donc Mamu Adel Yombo ba mbote ebele na yo donc esika ozali kuna na Val de Fontenay. Tokopesa mbote na kati ya Italie na Mami Céline Kaindo yazali molandi munene ya 5 minutes akatisaka te e koma kure na esoka e koti na mona mbala moko azuyango à partager donc Mami Céline Kaindo ba mbote belé et merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kati ya Italie nazali kopesa molandi monene Marc Savio donc Marc Savio akomela kingai donc il est vraiment Azana souci en mboka na ye et puis alandaka 5 minutes avec César Ngadi donc Marc Savio na kati ya Italie ba mbote ebele pour la fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya Israël parce que 5 minutes ils ont suivi partout donc bobi que 5 minutes et panzanaka d'une façon virale donc na Israël tozali kopesa mbote na Dieudonné Kasonga donc molandi mune na 5 minutes avec César Ngadi et puis azali vraiment na souci ya mboka na ye biki avec Fachi Beton mboka na biso eko poussa na pe eko kende esika ezali kokende donc nazali sikoyo na kati Espagne na eterir na kati Espagne pour na kopesa donc masanangai Kaïs maître Zabazuba ba mbote ebele esikaye azali na kei sikoyo na kati ya Anvers pour na kopesa masananga mususu Jean-Claude Kaniki donc vraiment depuis ozongaki witaki kinto solo lite mais yebarake ozali toujours na kati ya motema po na yebike vraiment ozalaga sima ya 5 minutes avec César Ngadi. Nakosukisa na kati ya Seine-et-Marne plus précisément na Melun pour na kopesa Francis Elanga na mwasi na Nene Makumbu bon mbote ebele parce que bango bazali ba fidèle de fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe Fozwa Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt. Original.